Il fait d'autres non, l'autre tout ça peine réalité pour une non vivre. Ce n'est pas ça la technique. Non, yo pas piloter non, ngana ça na famille. Ngalo timati na vivre pour être dans kokate. Ne mi na ça ni ngai na mi boma. Non ça ni te. Je vais parler. Qui m'a question wapi. Na ça ni ngai. Un événement incontournable au prestigieux Casino de Paris. Le 31 août 2024, le Casino de Paris s'apprête à accueillir Fabregas le Métis Noir en concert. Ce sera une occasion rare de découvrir cet artiste prodigieux sur scène dans une ambiance électrique et festive. Fabregas le Métis Noir, reconnu pour son charisme irrésistible et ses prestations éblouissantes, vous offrira un spectacle exceptionnel qui marquera les esprits. C'est une soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Réservez vos places maintenant pour ne pas manquer cet événement unique. Appelez le 0 800 0 08 926 ou visitez casinodeparis.fr pour obtenir vos billets. Venez nombreux pour vivre une expérience musicale inégalée et célébrer avec nous le 31 août 2024 au prestigieux Casino de Paris. Une nuit magique. Une production de Massaï Productions et d'Alex Soon Productions. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman n'a Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre show Vérité en face, la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, City Abia. Votre émission est en permanence. À tout moment, vous pouvez visiter, revisiter les différentes shows Tochelabino depuis 2015. Il y a beaucoup des histoires qui certainement vous édifient, vous orientent et vous aident. Il y a ça la lecture, il y a ça l'analyse, il y a ça la c'est-à-dire qu'on réfléchir sur avant vous avez des décisions dans ma belé à vie. Nous sommes là, chers amis téléspectateurs, tous les lundis à partir de 18h, lundi à partir de 21h dans Couleur Télévision, dimanche à 13h et puis vendredi à 8h dans Couleur Télévision Tantam d'Afrique. C'est là où tu diffuses l'émission à Bisso pour la Bandeko, Batala Bisso, dans Nzela TNT, en Kinshasa et puis dans Brazzaville. Nous sommes très très contents. Il y a Roïba Kiboza et Belé, chers amis téléspectateurs, tout ça on a net au Messana, c'est-à-dire Moutona Moutesiko Azomi, abonner ko liker émission yo et puis retirer la biso commentaire na yo et pourquoi pas au partager en na bandeko, talisa bango sango malamu yo to meli bango na émission na biso mokola lelo. On se retrouve juste après élément où il y a notre Serge Shekina et puis tu va redémarrer émission na biso. Merci. Nathalie likolo na se na monite oyo akokani na yo undili ya ba oyo basili makasi ba oyo basili lika papa makasi esilinga zambe na lembi kolela nini nasala po oyanola ngai nasala nini po yobundela ngai lamuka yawe kota likambo na ngai esika nga na suki nde esika obandi kosala nasala nini po yanola ngai nini nasala po tobundela ngai na kati na pasi osalaka esika mayele suki opesaka
retrouver l'intégralité du clip dans la chaîne Naye, Shekina et Sayo, et puis d'autres Banzembo Azo proposé Bisso. Chers amis téléspectateurs, le 31 août, pour la Bandeko, dans l'espace Schengen, tout va zapper partout dans le monde, dans la capacité. Il y a Royati en France, retenez la date du 31 août, ce sera un événement. Il y a Kitoko avec l'artiste musicien Fabregas, à Robert Tabon, au Casino de Paris. Donc, tout ça va bien à Bisso parce que nous tous, nous savons que l'artiste, concert a été, c'est vraiment bête de la scène, c'est-à-dire, Mouto, a offrir un spectacle et bien. En tout cas, tous allons belé, tout comme histoire avec l'artiste Mukoloana, tout ça bien à sur le site internet où il y a Casino de Paris, tout qui est bon na numéro, il y a téléphone, bon ici bon bima panda publicité tout les cas et tout bien numéro là pour que tout est ni tout bien à parce que le concert est bon dans quelques jours à les 31 avec l'artiste musicien Fabregas Yulu, l'homme de Yamado, l'homme de Mbombo, l'homme de Bablo retour à celle avec Kitoko. Chers amis téléspectateurs, retenez aussi que nous continuons à vendre nos terrains à niveau Yamaluku, à niveau Maluku. Donc, concessions vraiment disponible pour nous offrir nos terrains. Vous avez besoin 4500 20 sur 20. Contactez le numéro au bas de l'écran pour que tu organises des descentes. Nous connaissons que nous avons sur place et puis après, tu s'organiser pour que au terrain et le mot bani. Nous étions tous choqués, dérangés par rapport à la vérité en face. Il y a Souka, tout ça là qui, le plus récent, il y a le professeur qui est venu avouer à l'élève, beaucoup de gens m'ont écrit inbox et puis dans les commentaires, dans mon acquis, que l'attitude, il y a moi en question. C'est un peu bizarre parce que c'est comme si elle n'arrivait pas à parler, c'est comme si elle est manipulée. Oui, moi aussi j'avais fait ce constat, c'est pourquoi Tozo me campé de loin, parce que même la famille était un peu déçue. Que famille et tout ça, famille en tout cas, un peu déçue dans le comportement et puis qui sait, ce qui sait, nous on est appelé un professeur. De fois, nous pouvons confirmer parce que sur notre la réalité, tout le monde a une émission concernant Marabiyabana. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour autre chose. On est là parce qu'il y a, je peux dire, ma passa, c'est-à-dire, moi, c'est un mobile. Contacter qui est vérité en face à travers Pasteur Serge pour un cas. Il s'agit d'un secret de famille où il y a une malédiction. Alors, nous tous, nous savons que ceux qui montent dans la posa à la délivrance, et là, les bosso, et Seigneur, nous attaquent là. Il faut confesser. Délivrance, et ça, la maraté avec des secrets. Non, il faut n'y bimaye bana. Parce que le diable travaille dans les détails. C'est-à-dire, dans le moindre détail, moi, mon qui est, peut-être qu'on néglige, il y a monté, il y a d'autres travail. Donc, c'est important, quand vous voulez passer la délivrance, bien aimé, tout le caracolo, même les caméras, ils sont insignifiants. Peut-être qu'il y a une cause, il y a un problème aux gens qui sont c'est pourquoi, aujourd'hui, nous aider pour se libérer dans secret à famille au lelo et même malédiction na kati ya ibota na bango. Tozo yamba monsieur Poli na maman Florence plutôt yeba problème ni bazana. Merci. Pona bandeko bazana posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingala lupango mezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini rozalate? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bo bengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni to tili bino na se. Voilà,
Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour pour démarrer ces shows d'aujourd'hui avec notre frère Poli et Mama Florence. Tozo Solana Bango. Nous ne sommes pas venus ici pour les juger. Nous ne sommes pas venus ici pour les condamner. Nous sommes venus ici pour les aider, les accompagner, pour avouer un secret. Oyo Babomba. Monsieur Poli, bonjour. Bonjour, Papa Vincent. Maman Florence, bonjour. Bonjour. En tout cas, je commence d'abord à vous dire merci, sincèrement. Je l'avoue que ce n'était pas facile pour que vous puissiez passer dans cette émission. C'était même impossible. Nous avons devant la caméra et que vous êtes en train de faire un acte oyo et cause un impact car on a vu la binoté. Et cause un impact ma casse na bandeko ba ota la biso. Dieu permet des fois ma comme la yo pour que servir de comme sous hasard la future. Mais nous ne vous condamnons pas, nous ne sommes pas là pour vous juger, c'est quelque chose qui est de Nebalbarama et c'est Sopanaki. Et au contraire, nous sommes là pour vous aider pour que vous atteindre résultat à Malam. Vous allez vous la franchir dans ma communion sur peut-être les autres hommes dans les à ma bé ma casse. Oui, puis ça biso loni ni mimi bino émission. Et le mimi biso et ça d'abord courage mon aujourd'hui. Malgré ma pas si tout ça nango. Toi ko so na bino. Tout le monde a abandonné comme ça les caca. S'ils ont un problème, nous supposons avoir la solution. Très bien. Elle, c'est ma soeur. Au fait, tout ça m'a pas ça. Tu colles normalement. Mes parents vont soutenir Bissot dans ma classe, ainsi de suite. Tant que tu as collaboré, dans l'âge un peu avancé, très soudé, dans l'église, dans l'école, dans le quartier, et pas dans la zayaza. Proximité oyo, cause les sikamoko oyo, cause la proximité sikamoko, c'est ma soeur. Et comme si nous avons les solos, les bandas, anniversaire, tout fête et tout, pas baninga, elle m'accompagne. Ce que ça y est, n'a pas ça la manœuvre, n'a accompagné. Si bien que tant que tu pousses mes parents, la confiance, tout ça, bango, j'avais laissé aller mais tout ça, bandé. Mais nous, dans cette proximité, tout qui fête un anniversaire, on a toujours bodyguard, mais il s'est fait que je me souviens que tout me l'a massacré. Et c'est arrivé que tozongi na ndako ndeko na nga alali nakoba conscience c'est les actes mais je vois les faits parce que plusieurs années j'ai quand même compris. Le matin, c'est elle qui me réveille. Tout l'amour qui pratiquement nu. Et c'est là que je vais réaliser que nous avons couché ensemble. Nous avons couché. Azolela, nga pena azolela. Tozu kara courage. Tozu kara courage. Non, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Peto bombi secret wana. Yinangai d'abord yinama timité na ye ngala kwa yaya na zo mekako. Le courage secret wana. En tout cas, c'est passé inaperçu mes parents
et avec le Konaté. Mais plus tard, je pense que dans 2 mois, 3 mois, la plainte est malaise. Moi, je ne comprenais aussi rien. Mais comme secret, ça aura toujours bandaka là, elle veut me dire. Déjà, où ils ont fait mon aîné, à ce moment-là, sous règle. Vous avez ma notion là déjà. Bon, tout le monde a un renseignement. Tout le monde est trop fort pour la vie. On a réalisé que ils ont vraiment grossesse. Tout est déjà menacé par maman. Genre que, à retourner maman belé, mais elles ont répondre caca une échappatoire. Nakinde moulaye belé finalement, mes parents ont commis saisi un problème parce que c'est renseigné, j'ai qui dans un hôpital. Ba fandi sanga ba tunda ngabi na ebilo mo. Mais koye ba que na ra masolo oyo que non, eza makila, ngai je me reconnaissais. Mais papa eza ngai. Beteli solo te raconter na sœur. Elle ne faisait que fondre en larmes. Ngazo ki na courage pour na loba. Alors les Cambo ça prend du temps. Parce que tout gagner là-bas, si vous n'avez pas pu faire ça, silika, maman lela ebele. Pourquoi me rappeler maman bango? Et je pense que yango pays, je pense. Naza médecin teto, psychiatre tout nan mais. Ba mi bali baza sous en vie to batika biso. Batika biso justement. Mais tant bazo avant que tout batika biso. C'est-à-dire, auto gérer dans auto, zanon la likamboza nango. Oui. Oche, opesi, il passe à nos mokumba. Oui. On parle de maman Florence Waza. Oui. Et bah parallèle à prendre en haut, c'était quoi la décision que vous avez prise? C'était quoi la décision du parent? Parce que bah on est bah papa. Après que bangala biso, bah loba mes décisions, ils avaient qui vraiment que je vois encore papa et maman, bah ça on s'est tiré. Mais un jour, je vais faire des pour dire que il fallait déplacer à quelque part. Avec que Tokanga Minoko Nabiso. Que les Kambo Oyo, Motumoko Aye Bangote. À part Ngai évidemment, ma soeur Laurence, maman et papa, ne sekele Sukelawana. Et nous sommes restés. Donc, Nako banga bumwana, nous avons respecté Oyo, papa loba, maloba. Mais maloba etikala que non, les solos et bétamélanaté. Si bien que plus tard, moi na botamaki. Et bah il que non, parce que hier c'est le cas que a concevoir et moi na lelo azali. Abotama. Moi na botama. Azan bonne santé. Une grande fille. Azan a un problème physique. Abotama normal. Normal. Une grande fille. Abotama. Mais totikala bongo. Pekuto. Na ba arrangement ya société. Ya ndako ya famille. Donc moi na ya. Li passe na ngai. Etikala ndenge wana. Ngana kenda ko sala vie na nga bien après. Avec ma famille, moi j'ai remercié ma soeur pour Abumba Sekele. On m'appelle Noko, tonton est là, Noko, tout à coup intervenir, Noko. Mais le fond du problème, c'est nous. Alors, c'est qui nous a encore bousculé au monde avec nous. Et ça, le cola est commis, le cola mauvais sort. Parce que moi, j'ai fondé une famille. J'ai mon fils. Au fait, à Botama, évidemment, après Niki. Niki, c'est votre fille. Oui. Azalé Kinaï. Mais c'est sa mère, en fait.
ma soeur. Agangeli ngai. Yozo kate makambo na mutala lisusu na bini. Nous surprenons notre fils, donc mon fils, na demi-sœur naï. C'est-à-dire que bolingo. Vraiment, on a attendu téléphone, on a commis mukanda, on a benga vous sentez que nous sommes ensemble. Si bien que yi mutaki mon abango vraiment en amont. To menacer bango muke, non ils n'ont pas couché ensemble. Vraiment ils avouent parce que to poli quand même muke te comprendre que c'est la milité. Et c'est par deux fois. Nami lobeli que ceux qui te tiki li kambo. Donc finalement ils ont des et ta famille. Et puis, nazo yeba que tout ça ba Christ, nazo yeba que ba chrétien tout dimak. Nazo yeba que ils ont des mots, ils ont des libabé. Les parents déjà ne sont plus là. Ma famille ils ont secret. Tout le biga que non. Tout y a vérité en fait. Tout mimona. Tout poser problème. Botala nebo kamabiso na mabondeli. Nebo soumettre ba conseil pour que fait et jamais ils sont pas mais to yiba ko yambango pour comprendre ngo pe ko dépasser. C'est trop fort. Na benga nikinande moi na tonies. Lelo ceux qui sont inalé qui naïe. Alors finalement famille vous en donne. Bon c'est beau ça. J'avoue que des fois, je réussis l'inspiration. Il y a aussi le programme Oyo Vérité en face. Mais il y a des choses, des fois, ça me laisse aussi sans mots. Je vais un peu revenir là, Kitama Mouké, Poto me rappelle au solo, là, les Camaro Kimia. J'essaie un peu de vivre ça. Donc, Binon Balé, vous avez ma passe, mais vous avez moi, il s'appelle Nick, si je comprends. Et en ce moment, Nick parle au Moulouka Bimana, moi, en a. Maman Florence, il y a sur le parce que dès la rupture qu'on a deux billes, il faut que a été pour nous juger bino, mais tu as parce que tu as pour ça vous soumis bino, mais pour nous soumis bino bien, bandeko bomoni baza liboso bazota la bino ava, baza na pour nous payer sa toli, pour nous orienter, couper sa conseil, puis na musala tout ça la même na sima caméra. Oui, papa, Paulia Ipsinga qui est né, Kaza déjà grande fille. A tout n'a pas tata n'a été. A tout n'a ngai, mais tu fais maman, là c'est un papa langai. Ngai n'a que papa n'a pas awata voyager. Bon papa ta voyager, banda kala na ya kate. Ngai n'a pas possible le sanka papa langai. Donc qui me zate. Azo tu es mal à l'aise makasi, na la c'est que papa na ye. Ngai bi papa bon bandeka papa ngai bandeka papa pe na yebiti, bazala pe awate. Ah maman ndeni papa za bandeko awate papa voyager kota kenda. Ni ata téléphone boso la kati ata na téléphone la kisanga papa nanga. Nga na bisa ka papa na yo a voyager. Yango lelo toye pa ya vérité face to la sa posta na biso ne ezali ke mwana ayeba papa na ye. Yaonde kata pona ukata likambo bani basa. Pona ukata likambo oyo kaka po likambo ngope estira to za kimia po to za na kimate. Mwana zo menacer biso makasi de toye awa po to le ba vérité pa ya mwana. Ke noko na ye aza noko na ye taza papa na ye. Yango toye awa bosunga biso. OK, to sunga bino to sikoyo nani c'est pas facile hein, c'est pas facile. Moi là non mobali jusque là
ayebi to aza c'est-à-dire besoin la garantie il y a rien entre bon c'est-à-dire bolingo ka ke badaye me babimi na te besoin sûr na yango. Oui. Garantie ezali. Au solo là vraiment bien. Au solo li na Nick na ye d'abord séparément. Tout ça, le sondage. Papa, bon, moi je l'aime, et puis j'ai trouvé que je pouvais. C'est mon ami. Mais est-ce que vous avez eu des rapports sexuels Non, papa, ça, non. C'est juste une amie. Moi, non, je voyais. Parce que c'est sur les réponses de l'enfant. On n'a qu'en profondeur, on a qu'on se rendre compte que vraiment, coucher ensemble était. C'est juste. Monsieur Poli, je voulais un peu que tout n'a bino. Je ne juge pas, mais est-ce que papa et maman bazaki pratiquement peut-être vous avez suspecté genre que peut-être c'est la moi qui si moi dans la spiritualité. Non papa. Oui, nos parents. Oui. Parce que là on veut plutôt réfléchir ensemble maintenant bino. Qu'est-ce qui a fait ça? J'avoue que pour la première fois, je suis Kambaboye. Quand je suis j'avoue que ça n'est pas mon Dieu. Parce que les lots, entre yo mais les lots, vous nous apprenez qu'il y a une attirance entre yo, entre moi et yo boti na ye. On a posé question, est-ce que papa Zala il y a un chrétien, qui donc bon moi on contrôle pas ça mais là qui mon quand même il faut que on comprendre ça normalement tout qui dans culte tout son grand abisso papa ça va faire naïe ça va normalement maman il y a rien de mystique en tout cas mysticisme moko mystique moko na mon athée hein. Alors qu'est-ce qui peut être à la base il y a malédiction au tobengango parce que je ne traiterai pas ni une malédiction mais c'est les alors moi le mot côté na kati ya famille que yo bimina ye après par mo luka bimana na ndeko na ye na éviter ce qui bino moko en soi bozo meka pe ko c'est vrai que to le peut-être na ba prière mais na ebandeli boye boza na likanisi moko te ya ici comme akamwe ko uta makanisi d'abord na parents na biso na lobi ke nous ayeba mi ke to ko na bango mais tout mona pratique mon côté hein que to kisi to ni to suspect non tout mon lo mon côté mais to biga que papa ça la kana ye maman ma to ngana ya sana ndaku tout fera bien bon on a plutôt ko la sima oyo na benya ngolo la défense té mais les kamwa ko ça la pembeni mingi bandeko. Voilà, on va essayer de vous aider. Donc, ce qui est important pour la Mino Lelo, c'est pour Nikaïba, origine aïe, pour y avoir limite. Il y a des tentations où ils ont commis la tout le ballon. Oui. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est ça un peu le problème que nous avons aujourd'hui. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, nous sommes là, chers amis téléspectateurs, pour continuer cette émission Vérité en face. Au courant de tout ce qui se passe en ce moment, tu as dit que tu as vraiment la pousse à Yannick, na Eric, pour que tu me malheureusement, on n'a pas pu atteindre Eric, qui est le cousin de Nick Moana. Il y a Papa Poli. Et la personne qui est plus concernée aujourd'hui, c'était Nick. C'est pourquoi on s'est dit, comme toi, tu juillet, c'est important pour la Bichoto continuer l'émission en haut, problème en haut. Nick, bonjour. Bonjour, pas journaliste. En tout cas, on a apprécié, merci. Nous avons accepté que vous allez filmer devant maman Boture, na oncle.
En fait, bah, le Kabicho, ah, pour un problème na yo. Problème nanga. Oui. Problème ni. Je pense que sur le bail loko ah pour un problème na yo, eza ngana tali soka ke bazala ba lingyo mingi. Bazana souci na yo. Oui, baboti maman nanga na oncle nanga. Voilà, bazana souci na yo. D'abord boni bana. Bana nga. Baza bien. Baza bien. Osopé donc ba isinga bozana bana mi balé. Na sa ba mi balé. Ba mi balé. Vous ensemble les soutenir papa na bango. To kabwana. Kabwana déjà. Ok. Monsieur Go, Nimbisanga Nazala un peu direct envers yo. Qu'est-ce qui se passe là, Eric? Eric? Mais Eric, c'est mon oncle Nanga. Il est ni il est kanga ni l'autre. On a problème n'a été maman. Comment on se l'a dit, on a un problème n'a été. Maman, c'est quoi les Cambouane? On va même yon voyer nango awa. En fait, ba memi yo awa pour na kosunga yo en fait. Donc to yeba attirance soit yo za na vers Eric ezani eza yo moko en soi ozo interpréter on ni parce que Eric en soi azande na yo est-ce que ezani en fait lo ni ezo le contre bino mibale. Pas journaliste. Ceux qui nazani Eric et mon autour de ko ka ba sentiment dit ki biso mbale na ye to ko maman samba. Mais maman a gagné la kinga biso ke zande kunanga. Tout ça là qui en ngote yon ko mi mango awa. Maman. Oncle. Fais tout sur le monde en famille. Chico. Ba sentiment ngo et en fait aux autres sungayo pour tous ça pour ça les camoni bande na masute. Eza les camo eza mabe ndeko na yo koyo ba sentiment bolimote pour na ye. Ndeko na yo aza ndeko na yo mobali net sur le botane bana mi balwana wana c'est normal aza ndeko na yo te. Mais oyo ke yo moko boye ndeko botami na libota moko à cause na ba sentiment da to tuna yo ezaki et banda ndenge nini c'était quoi est-ce que zaka yo mto yo kaka yepa yebisa yo ke yepa yo kaka bongo comment pas journaliste yepa yebisa nga ki yepa yo ka ba sentiment wana yepa yebisa nga bongo ayuka bongo bon tout ça la ngote bimate et tout bimate. OK. Eza likamoko yo nani oncle nga solano lelo. Mais fait tout qui ndako. Te awa ba ye awa parce que eza likambo yo eza mwa matata eza mwa makasi mingi na koyoka na matoi. Ba ye awa pona zwa bisuka biso pe toza famille na. To yepeka pona kosunga. Na ningi yo zo pena tanto solo yo ka oncle likam oncle kosolana yo na présence ya maman et ndena ya biso ke to ye awa pona kosunga yo pona kosunga bino nyonso pour que les cambo et bandi entre yo na ndeko na yo Eric et bandi na masute et ça la masute. Je veux dire il lo mo zo kotsa ezo sala ke bo éprouver ba émotion na ezala disute. Deti na pena o to eli a na likambo to za a. Papa Poli azo pesa yo mes paroles ou expliquer Nick likambo vraiment yo. Merci. Vincent. Ce qui est quand vous allez, tu peux bien ngo nanda. Tu seras qui en nanda. Mais tu commis awa, et ça na étape mosusu parce que ninge papa journaliste a dit pour tout le solution. Déjà, vous avez une famille qui a été dondo. Tout le monde qui a confié les Cambos dans la salle d'Anzambe. Dans l'émission, vous avez dit que vous avez un conseil. Déjà, vous avez dit que Eric Aza Ndekonayo. Et beaucoup de gens qui ont un sentiment, il y a un lingoté, le coup la moitié dans mon bail. C'est bien réfléchi. Pe maman na yo asala ki effort wana po ate ayo tote ya bino. On tenait yo kaki déjà. Voilà, c'est parce que et comme la biso
yango toboyi singa on ekende molai. Nick. Lelo za mwasi monende mwasi makasi. Otungisa mama na yo mingi. Pe mama gera yo lokola mama nyonso. Pour abrusquer yo te, abrutaliser ba émotion na yo te. Lelo on a âge oyo. Je voudrais te dire. Pas si oyo il a la vie dans ta famille. Toboyi o sentir dango. Pe sukela wana. Maman na yo nangai. Toza mapasa. Maybe oncle. Nick. Oncle. Papa na yo. Oncle, bon. Nous lila siko boy na mi Papa ba. na yo. Nous lila boy. Papa na yo Nick. Ezali ngai. Ezali ngai Nick. C'est moi ton père. Eh. Papa na yo ezali ngai. Maman. Eh, oncle, nini? Lipasa na ngai. Lipasa na ngai. Eh, vous na ba jebo sala. On est ba jebo. On est ba non, pardon. Nazana respect on a pesa ko ebi, pardon. Comment ça peut me ngati pardon, pardon oncle. Pardon. Ton père c'est moi. Et comme la bisonique. Et toboyi o sala ngona nekola. Ba je ne so makamni ngana mona papa. Oh ni. Nini onoku, nini onga na omona. Père c'est moi. Te. Omoni so papa na nga akufa. Boyebi sanga ke papa na nga akufa. Et c'est l'autre. Ce que bozu bo sale lo bo yoka na mama. Te na yoka te. Pardon, yoka te. Oyokelanga mingi. Eh, Sonia. Oyokelanga mingi. Maman. Nick, c'est moi. Toboli kambo oyo. Non, yoka te, pardon. Non, yoka te. Vous êtes sérieux, bon, on est la paix. Eh. Ce qu'on a le bani, l'inga na le bani, achonga na komi na ngo, dans le bani. Eh, maman, yoka sonité, maman. Osu bape ke papa na oye o ba nyonso ba yebi ke oncle na ngai o bape papa na oye yo o ka tamu ko na kilote mama pardon wana posani siko ngamo na mi benga nani to na mi mona ni bite o bete na isa ndoto na nota to esa pena réalité boyenga no vifu ce n'est pas ça technique non yo ka bilote na ngana sa na famille na mi benga nani oncle na nga papa na nga mama na nga toboye komela yo yango mama aji ko intercepter likambo wana boye keke ne musika naza na koyoka te oncle na koyoka te aza papa na nga te mama koyesanga mama pardon na simbola nzoto pamba mama eh okindoki ngana mona toni okindoki toni oza famille na bengo famille oza modi to famille oncle oza na courage et puis otelema mpo oloba nga mpo oloba mpe kaka na oyoko te obengenga mpe na sonoka soni na miyoka soni aza papa na nga te na otikolo obenge papa te aza oncle na nga pesa ke mobali na nga aoyo otika masanga ye aza noko aolobaki nzo aza papa na nga te aza papa na nga te eh mama Tenga otimati na obifa boye te na koka te na ebite na sala nini ngai na biboma na sala te na koka te tikala kima la keto wapi na sala nini na kola ngai papa va journaliste pardon yo te bengi biso yebisa siko na kola nga kuma papa na ndemite wewe sala ke bo salige maman pardon maman na ebike papa na kufa akufa le baka ke papa kufa papa ye eh nga soni kana otambo ya ndeni no lo badi na bakamana mami na ngabe ki oncle pe ba oncle tanga ya kana nda ba yebi ki oncle na ngai ne yeyo oncle na kuma papa na ngai na osala fanyote ngafuna kite famille eza famille modi na osana ngote na boy na boy no yo gati
Si vous avez dit tout ça, on a des choses. Si vous avez dit ça, on va arrêter ça. Si vous avez dit Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Merci Cordon pour la parole. Merci Soussou la bande de Cognon sur Balanda Rabiso. En tout cas, na qui monté ma passe ya komo na likambo oyo. On dirait na kolo balibota oyo ezaki na malédiction moko na kati. Parce que là likambo ane salamaka lwa boyeba kité fallait za eloko moko hebima papa mi mabino atane ba prière. We basala bino moi délivrance makasi na bino na ba mapasa. Parce que pour kata ba lien oyo mais le corps besoin qui yango bo bombi likambo wana obumba ki yango déjà ki na mabe makasi lelo tala nde malédiction ezo kite ban elingi bano kita likola bana le chance kutu ba miseli na makambo mususu te ya po ese kiti ngai loko na koloba to conseil na kopesa bino ezaka ke bokota na profondeur ya puis attendez bo bimisi sikoke ndeko yebi ke yo papa na ye mais ba lien on peut katama faut bo sala délivrance bana bino ba parents na bino ba pasa ba maman na papa ndezonga na bino na bana parce que pesa libota mobi parce que ezaki eloko moko ezo kita le quoi bino moko possible comprendre que mabe moko biso moto sala yango ko mokita na bana yango bokata basinga o ba lien o bokata yango maman na osenga na bino bokota na profondeur ya prière délivrance ça na kata libota na bino po makambo elekate ndeko mwana na ngai ya mwasi eloko na koyebisa yo mikiti eza passe parce que mabe moko ça maka liboso na kata ba parents na bino mais siko le quoi yo so yebike noko oyo azalaka noko na yo lelo bayebi soki aza papa na yo eza passe koloba te ke batika bino bo continuer parce que bango basalaki yango yaki malamu ezalaki malamu te ezalaki mabe makasi oyo ekoki kosalama te ya kobotama bino na bino bandeko lelo bakomaka likamuki yo masanga so masanga lezomema biso na nzela ya mabe botika moto ayebi ke azala soki ameli masanga etindaki na mabe bokoki kokata yango zo décision ko kata eloko ememaka ona mabe kata yango ebe yango moko elobi soki liboko ezomemona na place ya mabe kata loboko wana baloba yango mais bino bokotika ke masanga ezomemona mabe yo zo continuer ka masanga na osenga botika ndeko nanga mwasi mzala na komikitsa na yebi kozo silika soko to silika lobo kima ndaku na bino kende okeka na malédiction yango malamu kutu bovana délivrance sala makati na famille po bozala bien. Pour délivrance salamité eza singa menga na osenga prière délivrance katina bino pour makambo nyonso eleka malamu. Merci. Merci Cordon pour la parole. Na rolobaka que ezaka na ba situation mususu so ekomeli biso na émission vraiment esalaka pasi ezosala mawa mais tosala nini mokili lobama esi esopani donc lo nakoki koloba na libota eza kaka que ya solo vraiment na bavi na biso soki tozobanga nzambe ou soki toyebi nzambe eza eloko moko oyo ezali très important na mabota parce que du fait que obando okende prière du fait que ozoyoka la parole de Dieu et ozotiango en pratique tant baza côté ya kabongo zoyoka et banda ko permettre yo que babiloko mususu mabe otikango et babiloko pe mususu mabe ce qui est commis okoko sala ngote parce que olobani na yoka ngo déjà na prière balobaka que kobimana ndeko eza bien te bate ya kabiso ngo
et puis ce que tali kenzambe azomona yo okolinga vraiment kusala mabite soki tozobanga nzambe yango nde mutu eza mutu ya na ba vie na biso ba chrétien et ngana omona ma sœur asidiki makasi alobi makambo ebele pona ba parents na ye parents ataza liboma zaka parents mama ataza soki ndenge nini o ndumba o kizengi azaka mama donc lelo koyeba vérité wana ozo silika oui oza na raison ya osilika mais makila oyo ezo couler na kati ya ba veine na yo eza makila oyo ya papa wana ya mama wana donc eza makila malédiction peut-être banda na première génération na bango mais bango pe bayeba te lelo bango nde bango ko subir conséquences wana eza malédiction o eza na kati ya makila ya ba parents na yo to mususu pe banda na bakoko na yo yo pe oyebite yo sko mwana omonika ke yo okomi ko sepela na ndeko na yo ya mobali okanisi lokola ke eza na ngo normal or ezala ke loko moko esalama kala to mususu pe ba parents na yo ndenge ba koyaka na likambo wana ezaki eloko moko ekomi ko benda eza lien o eza na kati ya famille na bino mais eloko ni boko sala na minute ezakaka juste la prière c'est la prière qui peut vous sauver eza na eloko mususu te na minute eko sauver bino parce que libota déjà za maudit libota déjà za na malédiction ya makasi sans la prière boko vivre te parce que makambo ndenge bimi boye na ba famille musu ndenge boye biango boye bolobi so boluki nzambe te boluki prière te ezoluka kufa na ko senga vraiment na bino boluka nzambe et bolandela ba prière ba délivrance bofungola mitema na bino et nzambe wana a changer famille na bino. Merci beaucoup. Vérité en face, chez nous le socle c'est la vérité. Et tout ça, c'est pour aider le monde à marcher dans la droiture. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu que les eaux dérobées sont douces, mais plus tard, la bouche est remplie de gravier. C'est comme le cas que nous avons eu entre Poli et Florence. C'était très bien, surtout que c'était enfermé. Mais en fin de compte, gravier au Tozolo Bawana, c'est le cas que nous venons de connaître aujourd'hui. Alors là, on se pose la question. Pour le cas de Poli, il est papa, il est oncle ou bien Azanoko papa? C'est la question que nous nous posons. C'est cette question qui va rester dans la tête de Nick. Et c'est difficile d'accepter un cas pareil, mais obligé. Et là, on est que non, il faut faire avec. Baza obligé. Mais pour ceux qui nous suivent, nous devons savoir limiter les choses. L'amour, c'est bien. Les gens vont dire affection, amour, ainsi de suite. L'amour, oui, mais l'amour est royal. L'amour, c'est le respect aussi de la loi. Nous devons savoir que bolingo ezanaba limite nango ezanaba masolo que ça doit se faire de cette manière. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a institué le mariage, alingaï que batouba respecter mariage. Les gens peuvent se dire aujourd'hui bon, comme on le dit chez nos frères du Kasaï, loi Kutusomba. Les gens peuvent le dire. Mais pourquoi Dieu a voulu que officiellement l'homme quitte sa famille, trouve la femme et que les deux deviennent une seule chair? Biloko touana bachayango pour permettre à ce que société ezala réglée, régie, contrôlée d'une manière logique. L'enfant doit savoir que ndenge nazo vivre boy. Si on a commis na makambo etali bolingo, si on a commis na makambo etali mariage, il faut ayeba que je dois aller en dehors. Il y a ma limite familiale na biso. Parce que ce n'est pas avec ma soeur, ce n'est pas avec ma cousine, ce n'est pas avec ma nièce que je dois faire une relation sexuelle. On commence d'abord par le dire ouvertement. Une relation sexuelle. Appelez ça comme vous voulez,
mais ce n'est pas permis. Et il y a sous d'autres cieux, c'est la mort. Biloko esukara na liwa. Avoué ou pas avoué, esukara na liwa. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est que Nick doit savoir que aluka ya ngote, akondima pe ya ngote, mais azali mwana ya poli na Florence. Et puis ayeba que na suite nango bizalelio bakomi nango na kuna cousin na ye ya ko simbana ya ko salaboye ya ko lobana ba ko komela mo ba poème badini batika. Batika parce que ça commence par là. Et puis on trouve que non, c'est normal. Il y a même ceux qui se disent et pas na biso na école na biso et ça la ke lokoté. On a déjà entendu ça. Mais même si na école on a mené ça lokoté, mais par rapport à Nzambe, il faut ça quelque chose. Alors nous, on n'a pas peur des hommes, mais on a d'abord peur de Dieu, parce que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a donné la vie, et c'est lui qui règle les choses à sa manière. Et nous tous, nous sommes obligés de suivre la voie de l'Éternel. Je pense que la vie est belle, mais il faut la conduire de la bonne manière, de la belle manière aussi. Merci beaucoup. Merci Cordon. Merci na baoyo balandaka biso. En tout cas na pesi bango pe mbote bisika bazali. Likambo oyo na kati ya Bible pe salema. Likambo oyo ezala bana ya David basala likambo oyo suka nango ezalaki kufa. Pe nani lisusu o asalaki yango lisusu eza Lot. Oyo esika Rita uta. Soki Rita abima na kati ya libota wana te, bele penza pe Rita lelo alingaki azala kaka na kati ya malédiction. Tala Nzambe ninga konduiraki. Po akangama na Naomi. Aye kokoma na kati ya libota ya Israel. Oyo esalemi na yebi bien na kati ba mapasa mingi eloko wana ezalaka bolingo ya kobota mapenza neti nga ndenge nazaka lipasa ya mwasi na mobali. Nga naza lipasa ya mwasi, lipasa na nga ya mobali azali. Me leta nga na omela masanga te, tokoki kokoma na niveau wana te. Wete masanga eko bouleverse mutu makambo ebele na kati na ye. Eloko oyo lukaki kosala te, okosala ngo pendant que yo ozumwa kopo wana soni esili makambo nyonso ya mabe ekoteli yo, satana wana wasubelaka masanga masuba wana asubi apesi yo masuba na ye omeli obandi komimona gangi. Lero wana okomona ta ndeko na yo te. Okomi komimona yo na yo. Ato ozaki na makasi te mukolo wana okokoma makasi. Yango wana il faut ko evitaka eloko wana makasi. Na yoki lipasa alobi ya melaka masanga te. Me mukolo wana etindaka amela masanga. Batambolaka bango mibale ndenga pe na bandeki otambola na lipasa nanga. Na tikala ata mukolo moko te to tikala mais soki omoni omoninga. To ko kabwana na ye na ndenge tokomi mikolo boy. Yake ko sala ba vie na ye nga pe na sali ba vie nanga mais to komaki na esika oyo bango bakomaki te. En tout cas ba mapasa boye pe bazalaka mais to koki kopesa bino chance te bo sale loko bo ezo bota kufa kati na bino soki Nzambe bokoti na monde ya repentance te pe na pardon te bokoboma liwa ezo kota kati na bino ata mwana oyo azana 1000 chances Nzambe alingi ye makasi parce que abotami na kati na libota oyo ke ya abomination libota ya tata moko mama moko bana wana babimisi fruit moko oyo bengami ke mwana wana za penza il faut kumisa Nzambe il faut zonga penza olobi Nzambe olingi ngai Nzambe lelo ngande rit
na boyi makilo ezo ganga kati na nga na boyi libota ya malédiction po oyebaki te lokola pe oboti bana mibale libala yango yo bokabwani ça veut dire malédiction ezolanda otiki wana okomi ne mwana soi-disant oncle na yo omoni ke bozo continuer singa ezobenda se kobenda liwa ezokende kaka kocontinue kati na bino mwana na nga esengo na yo lelo lala kotala soni ya bato te kotala ndenge bango bakolobela te yo ozotala avenir na yo ozotala vie ya bana na yo ozotala oyo ezoyela yo liboso lelo te mama mpo oyo tosalaka efutamaka me koluka te ke ya kofutama luka lelo kata yango zonga na makolo na nzambe yebisa nzambe nga na boyi nazala na kati ya famille wana nazala na makila wana ya abomination kati na nga makila wana na bimisa ngai na koma eloko mosusu bapapa pe na mama le soir déjà bamapasa ndenge bazali boyi boluka nzambe pardon boluka bokota na mozindo bosala repentance sincère boboya pe bokontinue koboya pe boboya masanga wana oyo ekomisa bino eloko lelo bobimisi abomination kati na bino mama mama ndenge osi ofungoli motema continue kofungola motema continue kovivre na kati ya nzambe luka mwana délivrance na ye délivrance na yo délivrance ya papa papa Kuli po esala malamu makila wana elongwa kati na bino bana pe ba continuer vie ya sika kati na bomoi na bino. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. L'air est grave on a le baratin on nyonso to komi na temps moko oyo penza Bible loba bilembo nyonso etalisami kasi na ozonga simate pona ko betaka fimbo mais na olinga plutôt na pesa solution ya bato batuna la question nanya kokangola ngai na kata situation parce que likambo koyoka ngona biso lokola bato to loba soni alongwa kuna boye bazuite weza batunde bazoloba kolo na kati ya soni nde ayaka siko alakisa bato ke ngande na linga bato ya solo parce que l'amour est plus fort que la prière. Pourquoi dans le Bible c'est parce que nkolo lobi soki muninga kwei teya na mutema ya bolingo et keba ke eloko zobela muninga lobi yo ozala tenter na ngote. Et ça va puis papa na biso passe de se déranger ma casse ko tout na question pasteur non ça la nengeni. Parce que malédiction au début toujours la malédiction des fois ils a combo to lobela mais or malédiction ils a essayer komama même le diable a ébiqué moto pona zoé bien tellement malédiction ba koma ba mentionnant na Bible il faut na kangé na ba point faible na yi cela veut dire montako loba na mila masanga te mais diable a comprendre ki na masanga na ko zoé a péché au guana surtout bito ye kamela masanga to comprendre ni place famille fande la quitter to ye ba te que famille fande ki na wapi. Parce que masanga pas cause innocent mais famille yango yango moko se situé wapi. Parce que Bible lobi na Jérémie chapitre 22 le verset 27 à 30 namboka oyo bango bakoluka kozonga bazonga lisusu te. Pourquoi bakozonga lisusu te? Parce que bazam bato balakela mama be mutango ne nani Jekonia oyo alakela mama be ye na kitani ne nyonso. De là soko tanyango ko comprendre malédiction bando kitana génération par génération. Cela veut dire papa moko abotami akuti malédiction ezozele déjà ya kotika na kata malédiction na lobi ki na sala ki on pona likambo parce que muto azo luka délivrance azaka na raison te de même que muto asenga pardon lo barate limbisanga parce que na sala ki on pona boy non ba lo bara limbisanga pona reconnaître que na sali mabe de même que muto aza na posa délivrance a lo baka na kometa ki yango eza ngo pona masanga te mais eza eloko ekomela biso parce que l'erreur est humaine aussi moto biso nyonso lokola bato toza na biloko to kwelaka mais tant na kwei vike na yebi ke porte ya délivrance eza repentance na olamuka mbangu na ke luka na se repentir enfin ke na ko tsa délivrance na vie nanga eloko ekomeli bandeko na biso eza eloko efandi déjà na famille cela veut dire na zongi na sima na okuta bango mibale basangani baboti mwana babito bomba secret babombi sous malédiction na kati malédiction bi na zo esika na fandi na sima obota mwana bango pa botami
on soit qui a beau type na ndenge mais ba comme qu'on se sentit c'est comme si bazana ba attachement moko neti ba biloko mo ezotinda bon na lo ba ndé mo na ngoye moko azolo ba alabi na sentiment ezotinda nga envers de konanga cela veut dire diable azo pousser au commettre acte au niveau commettre parce que derrière tout acte il y a toujours esprit ou etindi ka muta salango en plus esprit on ezanine les esprits en malédiction et c'est où na famille. Maintenant, quand on comprend que c'est côté Yobongo, Moutakoko Biki Sabatou chez Jésus-Christ. Raison pour laquelle, bâtiment yo qui est kakole kapa matale tanae, abison wabina belle la fils de l'homme et pitié de moi parfois l'ambé kanganga. Mais avant il y a crié à longolina ni lamba na sali mouvement longola non soni, yo longola lukuta, yo longola mabenyo so bu salité tu efande katina abwaki ni na simanzo be la Yesu. Na ngina ye bisayo place nyonso ko se sentir que oza culpabiliser na kati ya bêtise moko sort bima ba ba se kayo mais dis-moi nzamba yamba parce que mukile oseko kaka mais nzamba yamba alongoli pe soni wana parce que famille zo vivre dans na kati ya salité o famille zo vivre nango et bima kaka na nzela kaka ya losambo parce que prière ils ont na makoki ya nyonso akuti ba ye ko libala ya bisi bango veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation parce que diable a rodaka tout autour. Il cherche seulement à l'ibuswa moukié, pas détruire moutou. Alors, Nzambe ya lola, apé sa bisonne posa, parce que quand on a courage dans le babiloko, il a facilité. Et on a moutou au fan d'anda quoi, ah, ngai non kokate. Oui, au kokate pose au moins l'issue, mais ça bien. Au moins non maliso le quoi va vantir, parce que nous n'avons pas boti d'abana mi balé. Ko bang ezali, o ezo sala mapa na eko sala mapi na bala na yi. Ce qui bala na yi pe ba boti, eko ki tape. Mais un jour, motomo a eu conscience à l'obité, n'a sur la bina fan da yana motomo ko sauvenga. Et moutango comme on est Zorobabel. Abiso natali papa nanga. Place à hôtel na malédiction na oumela. Habité. Fona luka nzambe maintenant pour na bimalakata salité oyo ya malédiction. Ndewa komoni Bible zolo banaye. Ezala na makasi na yote. Ne ezala makasi na nga nzambe pour na kangola yo. Eza porte pour na biso nyonso. Eza ko telema ko luka nzambe pe nzambe ako intervenir. Merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. La confession n'est même marabiso na délivrance. J'insiste, si vous avez un problème, vous avez une situation, vous avez une poso bimanango, banana nko yambo la banana nko tato la banana nko bimisa nyonso. Parce que na robimisa yango nde vous allez délivrer. Faites comme notre frère Poli et sa sœur. C'est quelque chose, normalement, et qu'on salamate. Et ça, c'est créé. Ce qui est bimi pena na kokiyo to lati siko mutaolima alnima alobelo rabon wazati. Mais s'ils ont pu arriver à voir mon émission en vérité en face, c'est parce qu'on les a fait comprendre que ce qui est important, fait Bima d'abord. Et Nenge Bimi, on comprend notre sœur Nick, qui n'a pas pu supporter, qui n'a pas pu digérer la situation Oyo. Elle a préféré de partir parce que pour Naïza Sony, quoi prendre le lot gazali fruit, il y a inceste. Et sa mère, Maman Florence, a accompagné pour nous consoler une équipe pour à disposition à Bango. Mon frère Poli, courage. Le plus difficile là, il vient d'être réalisé aujourd'hui dans cette émission. Il y a Bimana Katia. Secret inceste au USA, Manakati à Bomonayo. Il faut comprendre notre sœur Nick, notre sœur Nick, la situation même moi, même yo, même nous tous, Koyo, quand vous avez fouillé inceste, ils ont facilité. Mais Nathalie Sakio, il y a qui karaté pour la télévision, ou les cas pour avouer, pour que les Gonika yo kapi après tout ce qui est non. Nous avons notre travail maintenant commence, notre équipe Vérité en face, on va vous accompagner pour que malédiction ana et koti to ezali ceux qui peut wutaki na bakoko ya bakoko ceux qui peut bino batu bokoti si on a nzela ya acte opposé na ndeko na yo singa na katana
le retour le banoka ya mwana courage et merci na ningo nimito silisa likambo to ko kata caméra puis to ebaningi to solo na suka nete so za likambo so ba servant aussi ça miso likambo ko o to ko suki salango siko parce que nengo le bina so que non il y a une suite to ko sunga mana mateya la prière la prière na encadrement mususu aussi psychologique. Ouais, elle doit, surtout elle doit vraiment être suivie. Pas un psychologue parce que ça peut l'affecter. Oui. Surtout que assez coco. Oui. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne va pas entrer dans les détails. Il y a rupture, il y a mobile. Oui. Et puis, non pas seulement lui-même, Eric, il faut travailler pour que nous soyons. Tout ça, on va le faire en dehors émission. Et merci beaucoup. Merci. On a conseil tous et pas éboué. On a réaction sur pour sécurité et ça qui est commune parce que travail au salama après dans le sambo ba conseil on a ça comme conseil psychologique mingi tant on doit agresser et aussi comme mais là qui c'est beau nous rendez fou moi suivi mon bezala mental naïe n'est-ce qu'on n'est qu'à keboye on va la poison les alaka alors on a vu que l'équipe n'a pas continuer. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci l'équipe Nabicho à conseil. Merci à les téléspectateurs qui ont suivi l'émission. Merci à Neko à Kanisi qui a mentionné, qui a cliqué na j'aime. Napesho merci Nengo aimer l'émission. Napesho merci Nengo commenter. Puis Napesho merci Nengo partager. Na contact na yo. Merci l'équipe qui a soutien en vérité en face. Et pour Nabicho, merci pour l'équipe technique. Merci à maître Danilo. Et puis na Bandegonion tout le monde prochainement à la chaîne Nabicho La Voix du Peuple. Bye. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bonheur là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokolo c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple. Maman n'a